Botemingi bandeko balandi boza ebele ya kozela émission na bino lisolo ya Congo. Oui, c'est vrai, histoire ya mboka eza na mutu ya makasi to yeba yango to beta yango masolo na biso to limate koloba masolo Congo uti wapi eza wapi peso kende wapi eza important pour la génération présente paix à venir. Bon, ebiete Congo eza mboka ya lokumu mboka oyo bato so lotia miso valeur ya Congo eza bana ya Congo biloko ya Congo mais aussi bituka ya Congo na kati ya bituka wana tofungoli miso na biso kotala mboka moko ya Congo bongo lelo tolingi to lobela likambo ya ville ya Kisangani boyebi yango eza na partie nord est ya mboka na biso Kisangani Singamwambe ndenge babengaka yango ville ebandi depuis 1983 tozolobela yango eza na 6 communes na kati yango nde tokofandela pona koyeba ezali nini valeur na yango culturelle valeur politique na yango socio-économique même, qu'est-ce que ça représente l'économie ya mboka na biso nyonso wana tokoloba bilongi ya minene oyo ya ville wana ya Kisangani yango nde tokolobela penza mingi boyebi Kisangani selon ba statistique tozana yango na 2012 ezali na population estimée na 1977 habitants. Densité ezali 490 habitants par kilomètre carré, et superficie ezali na 1910 kilomètres carrés. Bazoloba minoko mibale principalement ezali Swahili, Lingala, français, boyebi ezali langue officielle il y a école na biso. Alors pour yango tous on a consultant permanent il y a émission oyo professeur José Adolphe Voto de professeur Mbote de projet Kalonge. Alors tango yozo kakombo Kisangani ils ont rappelé yo nini souvenir nini en tant que mwana ya Congo ozana yango pona mboka wana de ko Jacques Kanazo ngasima pona lobaka nga na tamboli mingi na Congo na misala na salaka misala ya journaliste misala ya molakisi na tamboli ba ville presque ba capitale nyonso ba province ya Congo mais Kisangani est séduit ngai alors bah solo Kisangani est séduit mboka mususu pe matuka Kisangani est séduit ngai ça fait quand même na lo que ça fait 3 ans que na tanka université Kisangani et na kendaka tam na sali ba 1 mois 2 mois mais j'ai été frappé na mboka wana au point que pour na ngai na komaki yango que Kisangani est la capitale culturelle du Congo. Capitale culturelle du Congo pour mboka wana est une histoire moko particulière. Et na kokoloba même que koko beta masolo ya histoire ya Congo te sans ko beta masolo ya Kisangani. Soko beta masolo ya Congo beta masolo ya Kisangani te et loko ya makasi et kozanga. Donc c'est vraiment une ville symbolique, une ville où ils a ko sangisa ba congolais parce que problème ya Congo pe ezali problème ya ko kabwana photo lo bango polele. Pour ma Congo et loko benda Congo c'est mais appelé tribalisme. Régionalisme. Alors Kisangani les a parmi ba rare ville na mboka na biso oyo makambo wana eza penza minimiser pour compte tenu la histoire na yango que eza mboka ya ba congolais yonso eza mboka ya ba nyonso so otali mboka na biso so ki même Kinshasa oka mo ote biso de ba biso ya biso so ke na Kasai eza mboka ya baluba sozo ba Chiluba oza vraiment mon amboka sozo ba Lingala ba otalo ba Swahili ba otalo mo defa so ke na Goma na Mbashi ozo ba Lingala be Kikongo ba otalo so ke na Bandundu ozo ba Swahili ba otalo mais na Kisangani oloba Lingala eza seule ville ya mboka oyo seule oyo bato balobaka na Lingala na Swahili na ba capitale ba province nyonso eza na mboka moko to ba deux langues nationales ezate na Kisangani ba Lingala kaka na Mbashi ba Swahili tel mais na Kisangani ba baka Lingala et Swahili alors eloko wana ezate Kisangani de community plateforme que sangisaka bato ezo sangisa pe bato a est pour le Congo problème la biso ezali clivage est ouest est eza bato ba Swahili ouest bato ba Lingala moi malaise moko ezalaka mais na Kisangani atie bango ensemble voilà alors toujours information ba bina biso Kisangani
euti na Swahili bazobenga yango kisanga oyo elingi koloba il pe ni oyo suka wana elingi koloba sur, c'est-à-dire kisanga ndenge na lingala babie esanga elingi koloba ville oyo ezwami etongami likolo ya esanga, donc na il bato babengi yango ville d'espoir. Est-ce que présence ya Kisangani na bokutani ya mai sika mai ezali, parce que balobi d'ailleurs ezali sika au fleuve eza praticable pratiquement ebani na Kisangani. Est-ce que emplacement géographique wana yango nde kokozala influence et lobiso makambo nyonso malamu olobi mpona Kisangani? Entre autres la raison ezali ebele, mais entre autres wana donc omoni histoire tobeta mpe masolo. Effectivement Kisangani eza île, donc si vous voulez Kisangani na avion au monde a mai un peu partout. Donc ils ont un fleuve, mais ils ont aussi la rivière Pembeni, donc notamment la rivière Choco. Alors ils ont la carte de Sanga, on dirait pratiquement Timbandaka aussi. Donc et là on a dit que l'histoire de Kisangani est que tant qu'on s'installe à Zomata, à Mati bien dans l'Oualaba, tant qu'on a Kisangani est bloqué, la chute, la chute va gagner. C'est alors que installé à Dalaki, tout le monde a impressionné dans la chute. So, entre par exemple, chute où il y a biso à la Kinshasa, la Kinsuka, la Kinsuka est en Stanley Pool. Donc, partout où chute est allé à bande côté les mains. Il y a un moment où on peut attirer ville, il y a attirer ville à Léopoldville. Il y a un moment où qui s'engage Stanleyville. Stanleyville. Donc, il y a attirer qui on a Congo à Stanley. Donc, so comme on a le on a vestige installé, donc on a ndako où à bande kofanda, ma église batonga à l'époque wana, donc à tika comme on a donc c'est donc Mai, ils ont joué influence makasi via Kisangani déjà autour de Mai à part Baston. Kisangani Boyoma Singamwambe, Balobi Boyoma, Nikoloba la plus belle fille, Singamwambe, et ça dit justement pour Mawana, il faut boire comme mana éviter la lingala de Robin Monini, bon boire comme 8 fois pour accoster justement pour les mana na libongo wana. Alors finalement il y a tout une question pour la sécurité mon professeur, mais yon to kenda na Kisangani mingi. Likambo balobaka baboki batuma puta bana basi au mona pe yango ya solo parce que tout le bapeli kamba boyoma ngo singa mombea te ba Kisangani évolué mingi bon lisolo wana ezali penza ya solo wana ezalaki tango bateau courrier on attrape parce que on a des bâtiments bateau on attrape na peut ba mikolo ba mona ngo te soke na chani ko mona bateau mususu ele penza bateau a minene soke wuti awa Kinshasa ezo kendeti ekembandaka lisala soko mina Kisangani nini pora suka soko bateau komi mboka ningani et par exemple mboka ningani parce que bateau munene jona mambo ebele masanga biloko pe ko kita na biloko oli ebele alors ezalaki tango bateau ezo kita bozelo ko la ndenge mutu ke utaka bandu se ko to ba pour ndeba boka ba alors bateau na bando mape bateau ebele ba kana na mission ba fonctionnaire donc alors culture ya kuna basi balaki na culture moko ya hospitalité hein ba topoke ba sona ba na ba basi mfukuna ba basi kitoko balaki disposer ya koyamba bapaya koyamba mibali bazoya au point que ils étaient disponibles donc c'est vrai que donc ça facilité ce que mission la Kisangani il faut piquer pour ça makasi pour zonga mobimba heureusement nous zongi mobimba donc il y a un mettre sur solo mais ça beaucoup évolué ngata on a autant ça pendant autant ça va mikolo na tese université tant que ta masona na blaguer na ko tazo blaguer on mais baso on ko kanga mibali na Kisangani bakenda wapi donc les choses ont beaucoup évolué et c'est sous ndenge ya kalate bateau courrier kenda donc va fonctionner ba kana sur mission mingité trafic peut kita économie peut kita donc culture wana peut ekita. Donc, dans l'histoire, tu retenir que toujours devoir vu la Kisangani, Stanleyville, na Stanley. Stanley, non seulement Kisangani, mais moi comme Obimba, Congo et Stanley. Ça, c'est l'histoire. L'explorateur. Stanley, Tokozonga Simamoko Betani Solo Nae, Stanley Azalaki Elenge Mobali, Bazolo Bake Akolaki difficilement, Baparane Bakufaki très tôt, alors Akolaki n'a passionnant. On a anglais.
aza anglais akola na passionnant babokola ki na basango et puis destin eza que alaki mayele mingi ale mayele mingi au point que pour na ko récompenser sango o bande ko encadrer bango na fin de l'année moko asalaka ba résultat bien après ça cadeau ya Bible. C'est cadeau Bible. Alors, et là, on a essayé de marquer vie à Stanley. Déjà, à 17 ans, à Longwe, Angleterre, à l'aventure, aller à l'aventure à l'époque. À l'aventure, à Mati bateau, à 4 États-Unis. 17 ans. Donc, à commis, comme ça, le bateau, à commis, tant à commis dans les États-Unis, à s'intégrer dans la famille. Comme on est à Stanley était, comme on est à qui j'adore quelque chose comme ça. Alors, famille, où il y a qui est dans les États-Unis, comme papa on a comme on a Henry Morton, Henry Stanley, il y a encore Morton après. Alors Bandiwana, à Sali Moussala, à Bandipe Kotanga, comme on a Maël Mingi, à Bandi Siko, ça était armé. Et la sécession on a à l'époque des États-Unis, à Sali armé, à côté armé. Comme on allait américain, c'est-à-dire anglais, à Sali à comme un mercenaire. À Sali armé, puis après, tant guerre Sili, à Bongwami, à comme journaliste. La parenthèse, pour la Kolobake, Mboka Oyope Congo, ils ont marqué la journaliste. De aucun je montre ça, les Amoussala Mounene. Journalisme, les Amoussala Mounene, le Congo a été marqué par le journalisme. Je rappelle que vous êtes professeur, il y a journalisme, donc il y a autant de saka au format de la journaliste. Oui, et ça, c'est ça qui est au commun. Et ça, c'est pour professeur, c'est autant de temps, c'est ça, l'économie, que nous sommes, mais journaliste, peut-être un bon mingi, tu vas nous sauter. Okozambo mingi te mais eza musala elengi eza musala ya valeur okutana ba tebele okolia na ba président okutana na ba tunyonso oza décomplexé ko voyager tout ça mais musala ngo eza musala ya musicien eza elengi mingi donc il y a un plaisir à faire ce travail. Alors Stanley a contacté musala wana nde sali ke abandi ko na journal mo ya munene na Amérique comme nango New York Herald et journal munene net New York Times lelo. Alors, à l'époque, mon kilomètre fonctionnait il est loté. Avion ils allaient à côté. Elle a mis un bateau. Tant qu'on a comme reporter, il y a journal wana, a comme qui reporter nene, c'est qu'on a un journal et bandi ko tindae ko c'est là comme reportage à travers le monde. Le journal est tindé d'abord dans la Inde, na Bombay. Alors ça reportage, ça les reportage na yo, au tinda on a télégramme. Moi les alaka. Alors, à cette reportage, c'est quoi à Komaki, à Yebanaki Makasi, c'est quoi des sujets moko ezalaki à Makasi, ezali que nani explorateur moko, alaki pe évangéliste anglais, Livingstone, ayaki na Afrique. Voilà, ce jour en Afrique, c'est mutake na lune, pourquoi na? Musika. Ake musika. Et puis Livingstone ake musika pe abungi. Trace à exécuter. David Livingstone, contact alors, il faut que vous bâtissiez un moutou, à que vous lukaye, moutou baponi et à qui Stanley. Pour la ligne 1, un journaliste, 2, un soldat à Kala, un marin, non, à qui n'a pas condition pour risquer mission. C'est que vous bâtissiez un bateau à partir à Inde, à Bimena côté est. À côté de Zanzibar, à côté de l'Afrique, sur Livingstone. Alors que Livingstone, il place Livingstone, na Ujiji, mon ami, à Sololi, il y a Livingstone à Boyaki Kozonga. Parce que Livingstone a été évangéliste. Pour la Livingstone, il y a en Afrique, pour le côté africain, nègre, pas bon la motema. Alors, à l'Ingaï africain, Mingi, tout ça, au point de le missionnaire rebellé, pour faire une atikala, ce qu'on a en Afrique. C'est quoi Stanley à partir à Est, c'est quoi le Lucasico à Bimelabi. On a zone la place à Yelaki, la information d'aller dans le mais nous là où est comme Bimana Ouest, là comme en Atlantique. Là on va dire qu'on remonter, à Ekokuma na Tanganyika, à Monilac. Quand Monilac, c'est quoi bandi quoi remonter, on va remonter fleuve, là-bas, remonter à commune à Kisangani. Donc Kisangani les qui place où il y a Mounene, où à Yeta, à Ekomona, tant à Ekomona. Bashit wana a sepeli nango a tellement muke wana
avant comme Bashita Wagenia. Ashida Wagena. Avant akoma awa na Kisangani kutana tipo. Alors, dans l'histoire, tu vas tipo. Marchand esclave. Kutani, Sololi, tipo, accompagné, mais hermo, tipo, à l'embaki na azongisi. Oui, tipo, qui na Kisangani, ti na manema, comme qui on a moins arabisé ming, baza kotoana, et là qui influence à tipo. C'est que Stanley a commis na Erwana Mbokawana, Oh, ils Kisangani lelo, comme on a s'installer, bateau nae, comme un bateau démontable, a démonté bateau nae, a katisango na ngambo ya nini, ngambo ya chute. Donc un bateau comme na ngambo chute. Nengazo wana ayaki na ba mindele au moins 140 mindele bando ko accompagner. Yende chef de l'État ba installer za yemo côté. Et ça toute une délégation. Et il y a 140 mindele na ba tumwindu. Nzela wana kotambola bato bakufaka ebele bato basili na nzela malaria ba accident bato mundu pe bazo attaquer bango neti tango bakatisi Kisangani babandi kokita bakutana kina bangala baboya ki basoko babundisa bango mais ye avantage alaki na munduki bakoko na biso bato mundu baki na munduki de baleka na balance tout ça alors abandi koya comme Kisangani s'installer à tiki moi bilembo na wana aketiti fleuve azim bateau na ya aketiti wana tokoba na ba mboka weko ekolanda to fina l'étape oyo akomi na Kisangani a démonter masuwa na ye a s'installer wana en attendant et loko ni ne fera pas qui Stanley tant akomi na Kisangani na kanisa za pe beauté ya paysage bon akutaki bato yebita sali bato na te akutaki bato même si les gens sont comme na Kisangani bakolo Kisangani ba wagenya ko bafanda na nini wana na chute wana et ça place qui toko mingi donc même après Stanley mundele quand comme la colonisation mundele agaka bongisa site wana au pembeni ya chute et ça ma katemba ngala ko ba urbaniser yango ba tia ba caniveau et ba tonga mboka kitoko et mboka mundele malheureusement ou heureusement indépendance et avant batika automatique mais aujourd'hui ma peut-être trace urbaniser ngo batie la minene ba rigole tilelo alors eza ba villageois de batika la wana il fallait pas négocier ba villageois ba quitter on appelle mundela tonga espace donc et là quand les bosser frappa que ezaki beauté ya ville ya site ya ville te beauté ya site wana et puis chute wana abano linga chute mingi. Donc, on a eu place sur chute, on a eu visionnaire. Stanley a eu visionnaire ma casse pour Namboka Congo. Donc, il y a déjà que place chute des alliés, et la place maintenant pour côté Mboka et que ça a des conséquences qui toquent d'abord les frontières, place bateau Zosuka, chute et qu'on permet de passer la net barrage, puis il y a que chute place Suki, place train. Et qu'on y a. Stanley nous a tracé banzela à train na Congo. Yango ye muta lobaka tango a dessiner mboka, Stanley nous a dessiné mboka na crayon. Le pôle D comment na Congo té. Le pôle D ba yokana kana Stanley. Na wezo kende un peu moins mbangu tango ya dessiné mboka ayeba ki ba difficulté oyo mboka kozala. Alobi sans un chemin de fer le Congo ne vaut pas un penny. Et le Kwana lelo ba konzina biso ba bosani yango soki raité soki chemin de fer te Congo ezana tinate yango wana ate chemin de fer ya est ko uta kuna na Katanga ti Maniema ti esuki na Kisangani po soki biloko mati boye comme na Kisangani ezu bateau et kiti Kinshasa eza bloqué na ba chita ya Kisuka c'est là zate atepe siko chemin de fer mususu banda matadi ti Kinshasa comment ni muto wana vision déjà à l'époque le auto négliger biloko wana donc na vision na il fallait mboka ezala interconnecté d'abord Kisangani c'est comme une plateforme non place oyo bateau ezoya train ezoya plus tard avion pe comme banzela pour comment c'est ça le maman celui de comprendre malamu Kisangani eza na valeur moko géostratégique pour na mboka na biso makasi géostratégique na ba géostratégique mais plus économique parce que économie eza d'abord ba moyen de transport
Pour installer, il fallait chemin de fer. Parce que installer à Yebaïke Mboka, installer à Oumela, à Sala na Congo, parce que tant à Sissi voyage à Bosso, à Kei, n'est pas que dans le pôle 2. En fait, ils ont coïncidence. Il tant à Sali à découvrir Congo, à là il convient que les gens ont extraordinaire. C'est quoi, à là qui est anglais. Ake azobe tamasolo pas anglais muto occupé azate pour Angleterre ezaki na ba colonie partout ti na Inde ti partout na Asie na Afrique tout ça donc bato ba économie ba kipaki angote mais mutu moko Léopold II ya Belgique roi ya Belgique alaki na colonie te na moni ke bato nyonso bazala ba colonie Angleterre, France, Portugal, Espagne. Je pense que rêvé pour ça, à la peine à colonie. Parce que l'économie a pour quoi pour les pays à Poto, bénéficier de l'économie à la colonie. C'est quoi Ayoki, Masolo, il y a Stanley. Comme ça, là, qui journaliste a commis découverte. C'est quoi Abengiye, Ayokaye. Ayoki, Abefi, Masolo. C'était les amboka kitoko, les amboka munene, vraiment ce qu'on lingi, on investit, on regretter. La monde Léopold II a condiment à financer Stanley, pour Stanley à zonga les sous na Congo, balami balé, à bana ko implanter ba ville. Après a signé ba accord na ba congolais, ba autochtone pour bandima ke et là ba moi là ba koko na biso ngwana ko na biso ba otanga te. Mon côté, Léopold II a tindi installé, a signé accord na ba chef Nabiso, ba chef coutumier à l'époque, ba roi Nabiso à l'époque, pour que Mboka et comme ya Léopold II. Mboka doit était indépendant. Ouais, mais déjà que voilà, Léopold II qui m'a yé mingi. Ali pena m'a yé le makasi, m'a yé le mabe. A tino installé, a PC Mbongo. Après c'est Bilamba, après c'est Bamungwa, après c'est Biloko Toza, besoin d'ango. Stanley Tangazo Koma, a commis, wapi chef aye, abi chef Kunanga, Mukonzinanga, Munene Kuna na poto, comme Léopold II a laissé photo nae, a sepende à Salana Bino, yango atindele au cadeau boy, tango papa, tango koko a Monika Bilamba, a Monika l'équipe à Tunyonso, ba PC Bilamba, ba PC Mungwa, ba PC Bakado, Biloko belé, et puis abi to signé Mukanda. Na Mukanda on est commis que Bilo Mboka ya Congo. Pour Congo ezalaka boité. Congo ezalaka chaque chefferie, chaque royaume mutramutu, bazande, baluba, balulwa, musiri, chaque mutu azali na mboka na yeba, bangwandi, ainsi de suite bazali mboka na bango. Siko yende siko yo azu idée abanda kosomba teme ko signer ba contrat ba sango pe ekoma ya Léopold II. Siko na mikana ba signer wana ezo talisa ke bondimi ke mboka à part village, na place Boka Tabilanga, Oyo se tire dans Zamba Kuna et à Léopold II. Non seulement ça, c'est qui est plus grave, bah signer Mikanda que na Batu, na Misala na Bango et à Léopold II. On a pas qu'on a mis réaliser qui a voté. Bah signer Mikanda. Il semble même que na ba Misu Baliana Makia. Il semble. Ça c'est à vérifier. Pacte de sang. Pacte de sang. Pour arriver que après courir peu bah risque belé. Alors, il y a un pacte de sang, il y a Mboke comme il y a Léopold II, après, à quel rapport, à tirer un contact. C'est-à-dire à peu près dans le Congo, dans le Koya, à peu près seulement 5 ans. Dans 5 ans, à maîtriser ma cambouillonso, à quel côté ça ne va pas Léopold. Le temps où ma camboutou a dit que va dessiner déjà 4 bases, déjà accord tout ça, dans le monde de Léopold, a convoqué conférence géographique du Congo d'abord. Azuka na malé malende. Anga ala kisabaninga teke alinga zamboka politiquement. Albiya kate mboka wana ezana biloko ebele, ezana ba faune, ba fleur, ba mai, ba zamba, ba nyama, il faut to batela yango. Boy ya to sakisa makazé to batela yango. Aoka ba malé pour récupérer mboka wana. Alors ceux qui te comprennent malamu adresse il y a Stanley ezaki na Kisangani tango yé a commis wana finalement attiré na ba chute à s'installer pendant un temps na place on a avant à Zunga. Alors toujours le Melasiko Kisangani importance dans le culturel, valeur na yango et ce représenté ni sur le plan culturel.
Tango nazoloba Kisangani eza capitale culturelle eza pona makambo mibale misato na lobi awa. D'abord il faut koyeba que culture âme ya culture eza langue. Tango bazo ba culture luba eza d'abord langue, après nde ba us et coutume. Tango bazo ba culture ya ba Congo eza d'abord langue. Alors biso ndenge nalobi histoire ya Stanley awa tolaki mboka moko te. Ya solo il faut le makambo ya solo tango tozo ba Congo bakoko batikela biso Congo te bakoko batikela biso biteni muto asangisa yango pe kuma Congo eza Stanley muto asangisa baluba na baswahili na bangala na bakongo c'est-à-dire bakoko batika République démocratique du Congo te na superficie oza ngo lelo bango batika bandambu muto azali na royaume na village na voilà vampire na ye mutu asangisi yango po ekoma lelo République démocratique du Congo eza Stanley wana eza vérité historique sikoyo eloko wana mutu na mutu azaki na culture na ye mutu azaki na royaume na chefferie na langue na ye ti ndenge mboka mpe ekei ekomi epai ya Léopold ekomi epai ya babelge colonie ti ndenge tokomi na 60 ntango tozwa indépendance eloko wana etikala na biso ti lelo ko bakongole mingi bakangamaka na bavillage na bango bakangama na balangue na bango bakangama na bachefferie na bango eloko ezobundisa nation ya ngwana il faut to comme nation on est revendre moko il y a vivre ensemble et on dirait protaté ekoti mais ebundisa maka moi tribalisme régionalisme tout ça ebendaka bato na sima mais d'autre part il y a volonté de vivre en commun. Ça, il faut le dire. Sinon, tu es congolais, panzana déjà. Donc, bato baza, bakabwani, baza ko bendana entre ta pour ça, il y a qu'on vivre en commun. Puis, pour mes amis, les amis, ba politiciens. Ba politiciens, pour net, il est là, pouvoir des gens à Kinshasa. Sauf que, au niveau national, azom ka ko bunda, azan espace té, azom namboka. Comme kotia moto mais biso toza représenter te biso pe photo na parlement biso pe toza gouvernement biso pe toza pouvoir tout ça et on va ça que le loso gouvernement bimi ba nommer mutu au lieu parti na yesefela la déclaration politique ressortissant ba nommer comme ressortissant d'été ba nommer pour la capacité na pour la parti politique présenter pe au moins le ko le mutu nyongo na mutu akomi ko au moins le président mamba soni de au cas entre parenthèse makambo o ya camere procès à 100 jours makambo o ya coronavirus nge côté na ba bureau et sambusi bato et la kisi penza que na ba bureau bandeko ba province ba langue donc et loko na za penza ko kanga biso alors nazo on dit Kisangani est particulier parce que Kisangani je ne sais pas comment ça s'est passé et ça dit que ils en a confin il y a la culture d'abord langue les nabaki awa na Kisangani moi na choka botami azana mbula moko azo loba azo yekola en même temps lingala na swahili baza bilingue en même temps ce qui au moni muto azo loba swahili ba ko conseiller comme payate ba moni normal azana mboka na muso azo ba lingala swahili les parties est Swahili et pas la partie. C'est ça la partie de Kisangani. Il y a Mboka. Lingala, il y a Ouest. Aux yeux Équateur, Kinshasa. Balaye pratiquement Bandundu. Donc, Baye Kokuta Nawana. Et puis, place à Kuta Nawana, ils ont un Zando, ils ont une église, ils ont une école. Toutes les deux langues, ils ont se côtoyer. Donc, ils ont normal, parce que tout le monde a dit que Kisangani, tout le monde a Mboka. Sinon, que ce que vous avez azula ko baswahili naye ba mone mo payate so pe mutauti Kinshasa ya ba lingala ba mone mo payate donc eza jonction culturelle mo ko sala est na ouest aspect mususu eza religion ndena ba ba tipo alaki arabisé tipo tango azo mata aso ba esclave na azoya pe na culture na ya ba arabisé influence islamique azoya pe na religion aya petit Kisangani. Ce qui fait que l'islam
et où tapé kuna likolo depuis Zanzibar ti ba Tanzanie et mati manier bati et ya kosuka na Kisangani yango ba Abdala ba Moussa voilà bazaka mingi ba côté kuna vraiment ba culture arabisée pe sikoyo koto yo eza religion chrétienne catholique na protestant et ya pe boye banda ba Congo ti mati ti et kosuka na Kisangani so comme na Kisangani okomona penda frontière entre religion musulmane na religion chrétienne ba mu pena bangeleza penda flagrant mais commune moko na commune ya Kisangani commune na soko côté na kati ya frappe ba mosquée comment on appelle ba mosquée on a culture ba arabe ba clôture ka ba lopango tout ça exactement tu as l'impression que aux na ouest na Afrique de l'Ouest alors que la commune Moussoussou, on a une église, on a une mosquée dans la commune Moussoussou. Commune on a une mosquée, pour on a une église, ça passe. Dans la même ville. Tobenga yango Kisangani eza ville culturellement eza ville ya cohabitation. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc non seulement Baswahili na Bangala, Kutana, mais ba chrétien, pe na ba musulman, pe ba koutani. Et ils se tolèrent. Et ça se passe très bien. Mais pour ceux qui ont moko ezana bamboka na mokilia oyo métissage wana mixage wana ya ba religion ba culture et poser un problème ba to ba swana ka bikolonia sokoka chrétien abundi na musulman ba ya tumbi oya bango église okoka tribu oyo ezosimba te mais secret ya Kisangani ezanini depuis histoire de rappeler yango ba tipo wana ozui sur le plan religieux ozui ba musulman ba yeba suki wana ozui ba mu penangelesa ba chrétien ba yeba fandi wana ba fanda ba mbula na ba mbula to tikala kana ko yoka tena matoi ke bitumba guerre moko ya ba religion et salami na Kisangani secret ya stabilité les amis population Kisangani ba population moko extraordinaire ndenge na to obetaki anecdote ya makambo ya basi ndenge bayambaka mibali donc na wana papa na biso tango mwasi wana azui mobala uti Kinshasa ye akena ye akolambele na mbongo na ye ayambiye babenga yoko dépenser te personnellement donc c'est un peuple très très hospitalier. C'est une bonne information mais c'est histoire et ça les soute c'est comme ça mbango toke na Kisangani. Donc déjà culture wana ya koyamba bapaya comment on a bapaya moi mon paya net a la valeur so mon paya faut lengela ville d'accueil ça ce n'est qu'un aspect donc la population ya Kisangani baza na culture net ailleurs te wana pena na Congo mbezali ya komona mutu mopaya soki obandi oye c'est bien mais so bandi kopela ah ils pas na yote kuya ba monter bana mboka ya uti ko ya wa pourquoi ye bisote pour nani ye muta directeur pour nani ye muta na libongo voilà et là on est presque partout na Congo to ka so na lobango te presque partout na Congo ezali on dispose ba non originaire mais na Kisangani culture wana ezate mais eloko na sepeli professeur ozui exemple oyo moralement ils ont un problème il y a basio ba yambaka batu na libongo bazuboka maputa mais pour expliquer justement capacité d'accueil wana topé attitude oyo baboyome bazana yango donc elikoloba bana Kisangani baza population yo ba yambaka batu mususu ba chaka ba différence à l'aise pas là-bas très à l'aise et puis et là comme monsieur ça que baza zouate au monde na mboka mingi na Congo ce qui projet c'est que Vodacom a installé à Tena ce qui dans mboka na ezamboka je prends un exemple ezamboka Bangala ce qui muswahili mutu ba bâtir directeur place wana na service moko boye au monde na boye dans un premier temps ça passe mais moi omeli ngape pona nini kalonji moto za directeur ngapo tuku na la capacité ma directeur na bandi ko atisse bande ko ngai komundisa alors que Kisangani soko tali na histoire ya Congo Kisangani penza
originaire à Kisangani et Bimisa Penza, leader phare sur le plan national. Hein? Leader phare sur le plan national, n'a évité. Mais tu as dit que nous Batonde, Bapaya, ko banana Kisangani, pe badondo. Alors, quand on a une parenthèse, il y a une valeur économique. Alors, Kisangani, ils ont représenté Nini sur le plan, il y a économie, il y a beaucoup de valeur depuis l'histoire. Valeur makasi parce que d'abord, tout le économie, tout d'abord moyen de communication, moyen de transport. Moyen de transport. Sur les cartes à Congo, c'est vrai que Kisangani est un peu au nord-est, mais il y a moins de Katimouké. Il y a moins de Katimouké. Il y a Kala qui province orientale, la plus grande province, avec toutes les capacités, donc capacité agricole, les alliés, capacité minière, les alliés, et na petit commerce, tout ça. Alors, et là, on a une facilité dans moyen de transport. Alors, nous avons installé à imaginer qui fonctionnement en Bokango, avec que Kisangani les années de place moko oyo et qu'on permettre que le transport à biloko et ya mingi côté à ouest pour aller à côté capitale na ouest, notamment dans le pôle ville. Alors il fallait le pôle ville ils allaient approvisionner. Naturellement nzela yango ils a bateau mai et ya mais en amont ya Kisangani obstacle ils a chute. Alors à ça dit que il faut passer la train et y a pour approvisionner Kisangani. La rive gauche ce bloc est 4 ici. Même ça le terminus. Pas terminus. Calapé ils allaient même à minerai. Parce que SNCC à l'époque, SNCC à l'époque, tant que ils allaient capo et ma fufuna, ma calade, et là d'abord pour la minerai. Donc ils ont même minerai, c'est vrai que Banzela Bito angolais, mais Banzela dit que et ma minerai ou ta katanga ti na Kisangani na rive gauche et 4 c'est tiens na bateau c'est quoi Etcholi et Kinshasa sans compter ba jonction à Banzela dans la tangi mai fleuve la tangi train mais si Banzela ndenge installé à conserver mboka oyo ndenge belge à conserver mboka oyo est-ce qu'on y a dit que au Kokolongo a na Kinshasa ti na Kisangani na motuka mboka ngo ezali consommer wana il y avait une interconnexion qui peut Banzela et office de route attend ba plan wana donc mais tout na professeur est-ce que Stanley Yango azaki na makanisa comme ça Kisangani capitale était pour azaki na makanisa pour sangisa ba mboka na biso ba groupe na biso tribo ba sangisa comme eloko moko pona bénéfice ya Léopold mais sikoyo azaki l'intention à komisa ngo logo la quartier général de logo la capitale. Bon voilà na ko lo baké logo nyoso zo no kuta na kaka wana comme le roi Carrefour. Bon pour intérêt à économie. Pour intérêt économique parce que installé à Zalaki tant on sala wana mambongo tant on loko ana le pôle bénin ba faire bon le cadre ko exploiter contre wana mais na ba ki installé à Keneki avant installé tant ba yoka na le pôle 2 tant le pôle 2 a ça ba que la conférence de Berlin tant le pôle 2 a ça reconnu comme suzerain il y a Congo installé à Benana Kinae. Vous avez un journaliste, les Arango, il y a encore mingi à Benana. Ce qu'on va le pôle 2 va continuer qui Moussalawana. Mais le pôle d'affaires Moussala mingi na homme d'affaires, homme d'affaires, même pas étranger. Bah belge était mais bah grec, bah portugais tout ça bah comme ça donc bah développer une zela à maï bateau bah développer une zela à train et bah développer une zela à mabélé entre parenthèses est-ce qu'on y a dit que Lumumba tant que Lumumba a kimi awa pour akende ko rejoindre Gizenga na Kisangani abano ke na mutuka 61 ouais 60. Donc, 61 janvier. Avant que la Moutuka. On a savoir que Nzela est allé. Si les lois Nzela wana est allé, c'est tracé. Mais le gouvernement congolais n'a pas voulu entendre ça. À partir de Kisangani, on a de partout. À partir de Kisangani, on a de Ti Égypte.
nzela wana lelo oyo ba chinois bazonga bazongisa yango ba yango route d'Ansouan. Donc il faut nzela euta banda Égypte ti Kisangani euta Kisangani ekita ti ekende ba Dar es Salaam ekende ti Afrique du Sud ekende ti Uganda partout à partir Kisangani okende Uganda okende Rwanda okende ti Lubumbashi okende Bukavu okende Kindu okende partout okende Centrafrique Soudan partout. Alors na zongeli likambo ya culture olobi Kisangani abimisi pena bato ba originaire ni moko bilongi penza makasi ça peut te yebi keza mboka ya Bazaiba mboka ya Bamanisa mboka ya Auchai mboka ya Bangakia mboka ya bato belé. Mais qu'est-ce qui fait que Batouya Kisangani bango moko babimisa ki na histoire misi penza mutu makasi te par rapport na mboka na bango mais ça batalibana de bazoya ko sala charisme na bango na Kisangani c'est qui pour bango naturellement bazaka na ambition te to zaki likamni donc on est pour rêver na bango te ngata na sora bazaka Kisangani na bango eza destin na bino eza bango forcer makambo te. Tu vois, bateau babimaka, c'est vrai, au mutuboyo lumumba bimi. Mais ezaka ko lumumba aza gangité ou à l'équipe bateau c'était ça peut destin. Makamuso da mukili nzabe mo kazo fungola nzela. Alors, je l'ai dit toujours, pas na Kisangani eza destin na bino ya kozala hospitalier, ya kobotaka, kobotelaka Congo ba leader a minene. Soki bo bandi ko sala zuwa botie motema ke pour ani bato comme ba tremplin bato ba ka ko matela biso ba kende ba koma bato minene après ba bosani biso bokolongwa na rôle oyo nzambe apesi bino pona mboka oyo parce que mboka oyo pe eza na besoin ya ba contexte wana oyo ke mutu nyonso a se sentir à l'aise sinon te comme kaka mutu nyonso soka ngasa lelo akenda na mboka na ye donc wana Congo eza souté donc yango na ba ke okobeta masolo ya Congo te sa ko beta masolo ya Kisangani parce que Kisangani eza quoi Congo en miniature vous voyez eza quoi Congo en miniature que ce soit sur le plan culturel que ce soit sur le plan idéologique. Donc biso ba bikolo mususu bato mboka mususu il faut s'inspirer na Kisangani pour nous loba que c'est possible de tolérer mon paya et mon pourquoi benga mon paya parce que toi biso ba congolais donc ezaka ko forcer que biso pe mais ça destin ça est là comme schéma comme mutako forcer. Alors aussi ça va pas y monio sauter ne pas y moso et ça standé na miyemoko ayawana émerveillé la bashito ya monaki wana atelemi atala pe ememi vision et comment munen donc mutaliboso oyo Kisangani ya bimisi isa standé mupa ya mundeli ouais mutaliboso Stanley oyo aza afana à l'aise na Kisangani atika batras atika kombo na mboka Stanleyville to ba Stanley veut les mboka Stanley donc aza autaki amundele mupaya metaka komi na Kisangani et komi mboka na ye donc mutaliboso oba kino ba batiki griffe na ye to baba mutoni balé Lumumba aza mutu ya Kasai ya Sankuru aza mutetela abotami na mboka atangi na école ya Basango école ya ba missioni Rwanda kotanga ezalaki pona bato mwindu ezalaki moi pasi ndele bande ko étouffer bana je crois asalaki ba 4 ans post primaire et puis mais Rwanda ezalaki ebele kotanga 4 ans post primaire wana mais akeko sala moi muke je crois à côté ba Kindu tout ça mais alaki na ba ambition ebele Lumumba alaki babenga ko ba autodidacte c'est-à-dire abandi kotanga mingi c'est si bien que alaki na niveau koleka niveau ya kotanga ya okende classe te me kotanga buku voilà avant kotanga buku mingi po ayeba que lokola mindele bazo trouver alaki curieux c'est alors que ayeko découvrir histoire ya Congo ayeko découvrir déjà comme na ba 40 45 50 ayeko découvrir que po yebe asalaki na ba compagnie minière ayeko découvrir que biloko musala to sala oyo ba bénéfice nango nyonso ba minéraux na biso et profitaka na mindele profitaka na Belgique Congo ezo nde ba miette Congo ezo le côté alors déjà et révolta qui sikoyo amitié ambition il faut quand même à évoluer à Bisamutu alors abandi côté à est ça que ko sala na Kivu tanga wuti kuna
s'orienter vers Kisangani. Place pour mon comme si les gens tout jeune garçon azotanga azotanga na ville pour monter fuma mabe horizon ami peut ça va chance belé. Alors ville à liboso oyo à fandaki pour à s'épanouir et à Kisangani. À Kisangani. Alors il y a communauté là. Il y a mutete là à quel coup tu na kindute à quel coup tu na manema à quel coup tu na kasaïté na bakananga ba erwana so ba lulabo tout ça mais à quel na Kisangani et il s'est senti à l'aise à denga na solepe mingi na bakamyo so ka livre thème na solepe mingi na papa ya Kisangani à l'époque ba kutana na lumba sala nae c'est que alaki na avance peu par rapport na baninga nae na Kisangani atangi na papa Nendaka qui est de Kisangani bazu chance période wana comme université zala quitté mundele moko a eu l'initiative ya ko former ba jeunes congolais au baza éveillé 4 ans post primaire 5 ans post primaire ba niveau diplôme d'état c'est quoi après ça ba cours du soir ba comment déjà au salle d'administration Lumumba abando sala je crois na poste alors ça na poste mais na pourquoi bazo tanga alors au mon niveau mundela na zaki universitaire c'est quoi ba étudiant ba na 4e poste primaire ba 4e unité c'est quoi makamazo tangisa bazo comprendre ba comprendre et l'équipe en likolo c'est quoi Lumumba a tout nous appelle est-ce qu'on a expliqué nous comment on va comprendre est-ce que Lumumba dit est-ce qu'on permettre d'expliquer muke tant que ce qu'on pense nous va nous tanga abano tanga butu ba livre tant que ce que Lumumba et là comme ça apparaît ça que Lumumba peut être qui journaliste et là ba travailler dans l'humanité Lumumba était journaliste dans la zone où on négligeait ça la terre on lui place sur que la terre Lumumba était journaliste au moins journaliste on ça na kotanga kokuma alors à ABC Mundele est-ce que vous permettez que n'expliquer bango muke abandi ce qu'on expliquer terre à terre na baninga na à simplifier raisonnement ya professeur baninga bandi ko comprendre osomon donc osomon est là qu'on a déjà un PCP longueur d'avance par rapport au système balamoko ami pe l'idée balamoko un peu l'idée balamoko donc a évolué wana après à Kinshasa alors comme elle est déjà révolté comment on a terminé les bateaux pillés par minerais à Congo il est déjà préparé pour à ça la politique mais contrairement à beaucoup de leaders même les leaders rebelles et Rwanda parti politique comme dans 59 pour préparer l'élection parti politique rebelle et ça qui association culturelle c'est-à-dire association tribale ressortissant de tout ça comme parti politique contrairement à Lumumba qui est un tété là qui est un Kassaïen ne s'est pas appuyé sur la tribu ou la région pour créer parti naïe a créé parti moko MNC mouvement national comme déjà national donc aller dans la vision nationale et puis place au abandi ko implanter ngo Kisangani à Kisangani et comme on a dit que Kisangani est hospitalier batopé bayambi alors qu'est-ce qui fait peut-être Tozo Soukawana professeur qu'est-ce qui fait que Lumumba la Kolukavi c'est normal en tant que jeune union sur l'époque wana Kolukavi à qui na kotambola mais pour na créer parti naie à qui ko sala fief naie na o ezamboka naie ti pour na tango yindeli paye awa makambo bazo Kolukaeba kangaye kokima naie parce que lobi ya monzela ezalaki ya mutuka o mutako kende kino Kinshasa kino Léopoldville kino Stanleyville na Kisangani alors qu'est-ce qui fait que azalaki plus na trait na mboka wana ke na mboka na ye moko parce que Sankuru Kasa ezaki na mpe musika te par rapport ya Kinshasa ce que yini okime papa ndeko na famille na yo mais qu'est-ce qui fait que yaba ndeko luka mata ne likolo na Kisangani yaba na zolo ba c'est du seul nini yaba na ba hospitalité ta place ba yambi oza à l'aise place que bazon di mayo Kisangani force yango c'est pas ndima kamutu so ko za cohérent so ko expliquer ba makambo so baza convaincu ba ndimi yo to so ba ndimi yo ba yambi yo to so ba yambi yo ba tio maboko ozomona yango sali ke bato ebele tang bazo ba so ba baluka komi wana
a préféré afanda na yewana pour okoka te muto ko rappeler que yo uti wapi yo ça n'est pas na biso ou bien trahison non et baza na culture wana te donc yango moni déjà Lumumba muto liboso Stanley Ata Mundele, mais en tout cas muto liboso congolais o a mis sentir à l'aise pour ba dire activité politique na e petango amoni yango boye yango moni ati MNC o tina moko akope ko ba parti de Batete là. Donc caché nini ya Kisangani et kangama Lumumba na nzoto. Mais Lumumba vit na ye carrière na ye c'est Kisangani. Carrière na ye c'est Kisangani. Donc politiquement asa originaire ya Kisangani. Politiquement. Parce que abani no na politique te abani no ko sa musala. OK. Abani no ko sa musala, obe histoire ya makambo ya poste abani ko sa pe na brasserie, tout ça donc asali vie professionnelle na ye wana et puis après parti politique et bani ko fanda. Merci. Bani ko fanda parti politique pa kasi na to ka mo ke bani ko fanda akangami wana. Ça s'appelle to sukana na Lumumba et puis ça biso temps il y a qu'on réfléchit que Congo tozo bomalelo tozo bebisalelo iza Congo to banda na yango bongote mutako ko réussir vie na ye carrière na ye libanda et siko yo libota nezate et siko yo bazolo ba munoko mboka na yete makoki pe ko réussir vie na ye et c'est possible à la République démocratique du Congo en prenant l'exemple il y a ville ya Kisangani professeur Tokokoba s'appelle lelo to tigana no batuba ba mela oyo bazui lelo bongo na numéro ezakoya Tokokoba to ba lisusu mutu mususu ya mibale oyo a réussi ça non pas dans mboka na ye mais toujours na Kisangani na pesi mbote na bande konyoso ya Lubunga ya Makiso ya Mangobo ya Chopo ya Kabondo pe ya Kisangani oyo nyonso bazawa na Kinshasa pe partout bazako na biso to pesi bango mbote mingi professeur merci. Merci beaucoup pour la yamba. Voilà, tokutani balasima pour le numéro ezakoya encore une fois belé pour na koyeba ba secret ya mboka na biso pour comprendre que Congo est à merveille. Au revoir.